Bonjour, bonjour, dans Balandine Soirée Télévision, bonjour dans la communauté congolaise, et bande konanga toye koyoye qui sabi no témoignage horrible et ande konabiso moi si bande konanga mokili eza kolakisa biso ni bande konanga boyo ka témoignage oyo pona mutu na mutu à comprendre lolenge azali kotambola na nzambe na s'il vous plaît de kokota partager pour oyo ka témoignage ande ko moi si eza kopesa somo mais ezali malamu pona ndeko musu a comprendre lolenge nini oyo totambola ka lolenge nini oyo nzambe abata lolenge nini o makambo ya mokili ezali mais na sengi na ndeko nyonso azolanda biso oyo nzambe liboso s'abonner s'abonner eza gratuitement et partager la bandeko ebele bazanga koyoka message oyo te ndeko mwasi na tina apesi témoignage na ye mpe to me ya kopartage yango partager massivement mais like et comme ça biso kitoko soki vous en avez ensemble ezaka toujours na kati ya chaîne amino radio télévision oyo toza ko mino basango ya kilikili to yo kali solo ya ndinga biso sima tozonga tolanda témoignage nanga eza après 5 ans passé na uta ngomba to na uti ngomba na koti pe na ndako na sala kuna 4 jours na komi na ndako na kuti ndeko na ngai ndeko na sabanga musana banda lelo te na zela pona retellement souffert moi makasi ya po na bana musala abisa prompte na nisa ngomba na kita na zoka ndako jeudi vendredi na bongami pe na bango sipe ndako na s'apprêter pe na bi na la muke na la muke na canapé ton oti na douche na bongami pe alati na pe bien na bite na la muke na canapé c'était vers 12h ton na chimu tuka boye na canapé. Donc, vision n'a pas même 10 minutes. Donc, on a une expérience en vision comme au Talisanga, on a un sikoyo. Donc, on a film à Jésus, film à Jésus, où on a taliban mekiwana. Donc, bâtir un tableau. Na kata parcelle nanga, donc on a un monde dans la kata parcelle. Parcelle nanga entre parcelle wana, non on a un étage. Mais ndako étage wana ezalaki tout ezalaki mwindo na fandi ba pelouse bala misaba osa musala na fandi na ta pépinière na fandi alors que na fait na kata jardin na komona ba mitoka na ba jeep ba travail ba mécanicien bazo kumbango ba musu bazo sango ba bongise ezoma en panne. Mais bilongo ezalaki mwindo ndako nanga étage ezalaki mwindo mituka nanga mwindo fungoli miso na binzambe pourquoi on est nazomona boye na est-ce que rêve nga vision oyo donc nous mutu na canapé pona lala namonaka kokoko quand même presque bitoko ba 13h kokoko na biwi kota entre à côté na mon tonton mon boy à côté na ebi abi na nga petite sœur na epa na yo naza na besoin de kota monde ya mbongo kutu wana aleda koloba na nga petite sœur yo ni ko sambela trop ki ba mokilo ko ba pauvre oni ko sambela mingi kusamba sana mingi bopela mabele pour kufa pauvre mais au comme on a bon au comme on a donc ba poto ba Chine partout on sait tourisme partout dans le monde aux ana ba jeep autant on a comme il y avait mais il y a kano avant wana ayi danga boy en live à côté elle sont ma petite sœur elle n'a pas d'ailleurs vous avez bien ça va nous faire des bangabi tonton na fait na kaboy et le nga mukaka aye afunguli congélateur abi na congélateur bilo ezate provision ezate ngabi toi na bilo te bilo isilaki ça va afandi na bine fanda abi na yepoto kota monde ya mbongo eloko na yebisaki
nsima loba te abini eza kote joie abisava nga na kei yaka na portail na pisa quelque chose donc alobi kaka kote joie teli mbala moko abinaka ça va tomonana nga na bimi nake pa chef na biso naketikela ye mbongo na bavin abimi na voiture ya canoe voiture wana mama na voiture afungoli portière to na tena sa voiture boye namoni $, bambongo bachampagne bavin eloko apesaka tala bambongo tala babrike bambongo edi na filme ya Nigeria abimisaka $20 apesa ngai abizwa boluka bolamba sedi mbongo apesa ngai na ezala mbongo abie il reste là kotala monde spirituel bona eza bapapier $, bambongo bapake asimizela ake kapia $20 wana akoti na ndako na fandi nabetani ndeko na ngai to na fandi na omo raisonner na bina benga ademi voiture akende mina benga na omo raisonner na biso na bengi aye to koti monda mbongo nana obukola basinga bakata badeli ba âge na okufa avant l'âge na okufa mpam 70 ans bo bana ngana obukola bana na ngai lokola nga moko nazwi telefone na bina benga ndeko mbele toyebana ntina na yo mbele tosola boye te na bavoge to na bato toyokana tosolola boye madame Lusambo neti na film ya Nigeria masheri nazwi telefone na mesa isaki na sui yango na bina compose nango na benga na bina obenga aya ayemaka tokende nazwi telefone nazwi mpona compose numéro iboko na nga ezongisi ngo nde na ralenti tatatata ekiti na mesa plus de 3 fois wana nauti ngomba jeudi vendredi sate kotante ngai nazwi so telefone na bina benga aya tokende madame ndeka na otombola telefone opancha etoyi iboko ezongisi yango modalive na mesa di quelle démonstration nzambe nazwi so telefone plus de 3 fois na bina benga na compose numéro azonga boye tosola na ye ndenge nini nazwi telefone ekomprene kota etoyi liboko ezongisi na mesa ta non ekomi sérieux nazoprie na bina nazoprie na bino non onguna olonga ngai te akolonga ngai te eleki nango mpe nabeteni bandeko na ndako na butu tolali nanzo prier na bana prier bana 23h presque minuit to na silisi nataki mpe anasisaki te natie motu nanga boye mpo nalala mbala moko namozwa révélation batinga baotesoka na filme kaonti yango mpe nayebi ye batie écran géant matanga yeyama akufaki yango akufi nayebi très bien aza mpe donc bato baolela na matanga bazolela likonzi akufi na vie réelle boye ape na mbongo aza na mbongo aza na mbongo aza pena na mbongo aleki bandeko tuna mbongo famille tuna mbongo ye mpenza sateli ye mpenza ana mituka
ana mbongo bato baolela ye likonzi akufi ye likonzi akufi ye likonzi akufi ye likonzi akufi ye ngati moto telemi atiki babien aye kotika na chaînette mwa monene ya or soki batala chaînette wana même bambongo ebele bamillion de millions wana révélation nasi koprie na nzambe atalisanga bamoko na tele na gauche na nga namoni yeya moko ya mwasi naye ayebisinga nalabi akufi bilobe ekote joie yeya moko abi nanga yango asinanga oba akote joie yo mpo na oboyi kokota fala okota ti fala ondima fala okota nga na bitie nakota ote bamonga biyeki bamonga kote joie nakota ebandi boyi nakota esimba te après epajana eleki namoni mama abimeli ngai abimeli ngai wa abisinga komeka te na butu lisusu nabi na ntongo na obenga ye nzambe ozoboya mongo nazo insiste esimba te mongo na eloko moko te epa na ngai nabi ntango mama abimeli ngai bina komeka te alimwe papa moko abimeli ngai bina meka alimwe nasutuka boye 4 heures nabi saint esprit nabandi koprie natonga lamuki na fanzi nabi c'est que la grande là akota baloge nabi mongunda aza mongunda eloko te pa na nga eloko vide mongunda walonga nga te nauti mabondeli na nga na ye ayekotante ngai amuta lokuta acrée eloko moko te asala eloko moko te okepa pa marabu bamagicien batana loge okoma na mbongo eyaka mbongo na moko tozela moto akorosi peut-être kopasa te azali te tana na nzambe eyaka mbongo no moko abimisi yango aye po apesi okela bozino apambola yo so après 10 ans après 5 ans yo moni motema dukudukuduku nake kota balia bascience nakota loge nake osimba kisi mpona komona mbongo etumba na ngai nini etumba na nini okotile bascience baloge okomi na mbongo tona bandako otama mito bakado babomere boss elo soki we se prendre yo est-ce que moto amona bakonisa likolo nabi non eloko jamais na vie nanga jamais na famille na biso monguna moto alokuta alonganga te eleki nango eleki nayi ko déplacer ntango na déplacer na voyage naki pays mosusu après naye kozonga ntango naye kozonga naozwa vision tonton ngo elenga comprendre trop dans monde ya loge akufi na benabi tonton bonjour namoni yo na ndoto okufi batyo na moko me bafemi bawela babien na yo nanu bakonzi yo na babimisi yo te bakondo abi ma fille gloire à Dieu eleki nango nakesuki ekipe mosusu naye nazongi mpo nazongi naye kokutana na travailleur na ye abi bonjour tantine oza bien en tout cas boss koto asali accident ya sotali eyaka nzambe akufa kutu asali accident mama na accident ngani esinali accident ngo nini alobi jour mosusu na ndako bafanzi c'était le week-end fallait bakende week-end na baninga na ye mwana alobi papa nokobima te zela
tomelaka awa ndako tona mama nde tozala mama en famille tomela awa tosala banini tosala nika kolia komela awa abi non botikala nga nake wekende baninga na ngai mama atikalaki na bana yake wekende baninga na bake kopromenade na baninga na ye baozonga kaka boye c'est vers ba 1h ekomi place mo bakomaki motuka ebeti ta tonon plus de 3 fois pa nyama donc motu pende elongwe c'était moposa motu pende ekiti gi babengi la police wa police aye na motuka na ye ambulance ye pa ekotisi ye batie ye bazwi bakokende hôpital eza 4 heures déjà baningani bazalaki mibale babima sain sauf babima ni trace ni pota ni eloko babima ni ya kozoka pa bakotila na kati ya moko boye aningani bakobazongisi bakomkorene bamotongi motu batongi babongisi très bien mwasi nepai na ntongo wana batie na chambre mwasi na ye wana moto aspika mwa mosala na ye mwasi na ye atali bai na ye esili mpe apres tamboka bien hôpital azongi na ndako nga bisaka nabenga ye mais oyo abetelai nga te azwi telefone allo tonton oza bien bonjour ma fille oza bien ça va naye okende nga nasala accident monani te ndenge nini nakompe nabe nazoya nakompe ya ndako na ye ndeko nyonso ngai eza hors terre ana ndako bijou salon na ye panier royal salon royal bijou ozomona soka mokili ezongana mituka bandako ya nzambe mapambola bapesaka ya mosusu ya mituka te banguma mosusu eza baposa basayake mosusu oposa nguba soki na bafungola misu otambola balabala koba nzambe kanga misu bandako mosusu na ndako te basimetiere batombo blanche alors que bamoko na ye okota to na koti mwasi mpe ya minga bonjour ma fille bonjour ça bien bana tofandi azwi telefone abi nga nasala existe makasi sikoyo ayebi te ngaka ayebi te no nga nayebi te akota da loge akota da monde wana aswa mitu wa kano bamoko tofandi azwi telefone abisika madame madame yaka mpe telefone mpe telefone afungoli telefone waka bafoto nabi nagangi moto aka nyama motu pena pose palokama elongwa abi oyo kutomoni basi batongi deja moto epanzanaki bakangi yango papapapapapa naoki na soma abi tonto kanga majono kwa te abi fokobondelaka ye fokobondela nasa nazonga ndako na sala 3 jours nalia mosuni te nayebi nzambe alola eleki susu ekekani na depase yange pays mosusu naye kozonga tono oyaka boye tokuta sona ya mosala na ye itantine oza bien oza bien pas même koto pas même 3 ans après une année akeso pays mosusu naye kozonga tantine oza tantine oza bien kani tokutanaka na nzela kutu bosa kufa akufaki ya 3 semaines yango bato bakundaki deja nabi bon
Ah bon? Babebo sakufa. Ah? Nafandi suis mabe. Ah. Vraiment. Ando kabato a sacrifice simba kite. Lokola tika nyongo na bango bakabola nyongo na bango tika nyongo na bango batala joana. Yo yebi ma chérie, tota ba TikTok, ba témoignage toka ba église, to ma souci ça dans le monde. Lokola kota na ndako wana, il faut sacrifice. On dirait simba raté. Eko leka mwambeka. Mbongo wana a bizé na ata permettre donc ça non après un peu 10 ans. 10 ans c'est trop. Les hommes abeli médaille. Ikola bloka moki biso moki ba mbongo na zwa. Itomba na ngai noko taba loge. Samba za malamu. Eza n'importe qui te. Oyo bakotaka akota loge, akota ba science, mona mbongo ya moto nyonso te. Fanya mususu bakoti science, bakota mona loge, mona mbongo yo lekani. Fanya mususu basimba akisi te. Omona komi liboma. Yango na biso bana basi na génération na temps c'est la présent oyo. Bana basi balingi vie ya mbangu. La moto ya Nigeria ate na film atama na mwa moketa na voiture na jeep. Atama na boy, atonga ndako. Oke poto kwenda vutuka. Binde bazula kiango. Otala j'ai kini mona ki vitesse moko. Non. Vraiment. Ya malamu moto ya tozelaka avant Nzambe. Tozelaka malanza la pambolaka. Tonza pambolaka moto. Atunaka ni conseiller. Atunaka ni avocat. Atunaka ni architecte. Atunaka ni ba procureur. Tonga pambola moto. Omengo wana, pozio wana, même bakoko na yo. Bana yo bakoko na bro mona c'est 4e génération ba riva bonne wana. Mais à loge au côté. Au moins au kufi pe bana batikani miki. Au moins ni bakoko na yo. Tout est vanité de vanité. Vraiment motoya to comme na temps il faut beaucoup prier. Nous avons parlé sur ma belle ma famille na biso ma vie na biso. To comme na temps monde qui est ningi musweke monde na nzambe zamala me bato balingi jambangu. Ndalinga koma na mbongo abonga azwa atonga akana kokepete kwenda vutuka andoke ba Chine ba Dubai ba Turquie ba Inde. Est-ce que ozu mutu abongisa na kini poto motema na moko ozu bongisa ngo diko ebloka mokili ile soki eswaye itomo nini okina na okengeka faire omona bakonza likolo te. Vraiment merci ma chérie. Merci beaucoup. La première nous sommes na kombo na Yesu Masia. Merci. Merci beaucoup. Nous allons battre la biso. Bana Nzambe toujours au sambo. To ikapika na bondeli. Lo sambo futaka. Ata bine menanga ozokinga bangomba, ozomata okita, omona solution te, rien ne marche, passer puis continuer continuer. Ah Nzambe pona nini boye, ah Nzambe nini na sai nini pour mettre passer boye mokilo, Nzambe exactement. Nzambe mokayebi, tant ko pambola yo, obusa ba pasi nyonso mona kiwana. Bande ko na boye kapiwa lo sambo futaka. Yemu kutu bezoro bage nani unasikia nyongo yesa yiko nani unasikia nyongo na tomo la musapi mutu wote musapi azala kite alors que nzambe tika jamais adeta mutu ala nzambe ya musa jamais travail inachevé nzambe tonga banda sonti na suka le sambo futaka nzambe apambola bino asepeli. Merci beaucoup.